Na lingi na beta tata mukolote. Longo awana malembe. Beta ngai. Ozali na liboma. Obale. Azali mama mwana na ngai. Bebe tokende na biso. Mwana! Banda mukolo nini? Bebe tokende kaka. Pondu batu oyo bazali banani? Biso baparanya e! Loba kasi, ndunga! Bino bafame ya mboka bozanga respect. Eloko kaka boya ebimbongo. Lelo tokomi batu ya mboka. Merci Koka. Amal Mbika. Mbika azali na audace. Garçon oyo nani? Nakobenga yo. Papa Lisoko, ndenge nini? Ozali koyoka malamu lelo. Nakomi kolemba docteur. Bokangi ngai awa mikolo mingi. Nalingi na yeba nini ezali koleka. Papa Lisoko. Nakobenga yo Kamundele. Namoni lelo oza na humeur. Docteur, nazali déjà na ba problème mingi. Kamundele, tika toyebisana. Tozwi ba résultat ba examens na yo. Ba résultat nini lisusu? Ezali na mwa problème moko oyo tosengeli ko vérifier lisusu. Docteur, loba vérité. Kamundele, toyebi nyonso te. Te docteur, loba na ngai vérité. Ba résultat ezali kolakisa ki okoki kozala na sida. Ngai? Galette, soki pona ba problème na ngai te olingaki ozala nanu na bomoi. Ozali kolela? Oleli nanu bien te. Naepo na solola te. Yo na mwana oyo azanga tata bobima. Nini? Ndenge ni okoki kolongola ngai na mwana ngai awa. Nafutaki yo deja. Oui, ofutaki. Ozwaki ndeta mingi. Mbongo wana ezalaki cadeau pesaki ngai po ofutaki leta. Cadeau? Cadeau. Esili, bobima. Tata, s'il te plaît, kosala boye te. Bobima, bino mibale. Koka, nakomi kolinga ye. Garçon wanaza vraiment spécial. Mbika! Mobali wana nani oyo auti kotika yo? Limbisa mama. Azali camarade ya ngai. Ayawa lisusu te. Ozalaki na mama na yo? Te. Banda lobi azoyamba telefone te. Azongaki mpe ndako te. Nande ambiteke azalaki sérieux. Sérieux na nini? Tosololaki na telefone. Ayebisaki ngai aza kolemba vie. Pasteur mapa abenganaki bino. Azalaki kokoka lisusu te. Yango wana alingaki ozala wa epai ya ngai. Akomaki kolinga lisusu liloba ya Nzambe te. Nayebisaki ye azala makasi. Mère Chikwanje, ozali koloba nini? Sinamoni akokaki na ye te. Akimi na ye. Tozali baboti na ye! Ono, vérité ezali nini? Oyebi bango? Bango bazali famille moko ya mboka. Tata na ngai azalaki kosalisa bango bandakala. Kokosa na niveau oyo! Kwanga, oyoki ndenge bazali. Lokolo tosikisaki kopesa bango mbongo bakomi kolanda ngai partout. Sikoyo okomi kolekisa. Mbala nyonso bamonaka ngai basengaka. Soki napesi bango te oyo balingi bakomaka na kanda ndenge omoni lelo. Nazali vraiment koyoka pasi. Boyaka pembeni na mwasi ya ngai te! Soki oyebaki vérité nyonso. Okotelema lisusu pembeni na ye te. Ozali na raison, tozali baboti na yo te. Bandoki nde ifo bazala baboti na yo. Pondo, yaka, tokende. Tika ngai tranquille. Ezalaki nani? Moto importante. Malamu. Nazalaki kaka na pose ya kosola na mwasi na ngai via boy elengi te. Na kupanza kopia pondu.
Mais il faut souffrir nanu. Ako kite kosala ngai boy. Ah, kwanga na kwa komi vraiment kolinga yo. Mais kamundele akoki kobebisa nyonso. Il faut nasilisa problème wana une fois pour toutes. mikatoloki partout mama ya kimi na ye bosana ye kaka Mama yanga yazalaka mwasi ya makasi. bosana ye kaka ngai jamais nakotika yo bongo Nakokoka kondima yango te. Mama yanga yazalaka mwasi losambo nzambe akosala. Pardon. tokende epai ya baboti ya mama mpo na nini ozali kotika likambo oyo te Wazali mama na ngai. baboti ya mere mbika bafandaka na esika ya sali te boye toyepenzela molai tokuti bango te Neti kwani? Keba! kotika bango te mbika kotika bango te bozali kosala nini awa mitu ezosala te Limbisa biso mama. kotika bango te mbika Nane banko. zela nanu nayebi yo Nazalaka kosala na magazine Patron Fanta. oui ebongo okomi awa ndenge nini Alongolaki ngai na mosala. Papa lopango ya ngai. Abengani biso lelo. ezali mawa metali ngai te Pardon mama, twele bango. bazali problème ya biso te Mama pardon. Tosunga bango. Merci. sepela mwana ya ngai ayokeli yo mawa me okofanda na ndako ya ngai ofele te Ndako kitoko. Merci. Mbika sala tut balia biloko basukola. Yebisa mbinzo apesa bango bilamba. Abongisela bango chambre. E komi retard toko solo la lobby. Comment as-tu pu accepter l'argent de cette femme? Mère Mbika na mwana ye baumela na biso na église. Bazalaka batu ya malamu. nayebi lisusu te nini nasala. Chaque nuit nazali kolata te. Nazali kaka komona elongi ya Mbika. Natiki yo semene moko mpona pèlerinage. Nazongi mpe nyonso oyo esalami? Nazali komona ye lokola molimo. Azali koyebisa ngai na luka Mbika. Yo ozali pasteur. Osengeli komituna pourquoi azali komonana. Soki azali komonana ndenge wana. Ekoki kozala kufi. Te! Azali awa! Mbika azali awa! Calme-toi. Azali awa! mwasi oyo pondo azoderange esprit ya ngai ye il faut nayeba veya ye Maman. Bonsoir maman. ezala mbala suka obenga ngai mama ya yo Ah, mama, pesa ye chance. kwanga koloba te Nasala yo nini? Nazali na posa okoma mama ya ngai. Omoni mama, alingi na yeyo. pondo nakolinga mokolo moko nakutana na mama na yo mpe na papa na yo ozali kokamwa nini ezali problème Problème pourquoi? Baboti na ye bafandaka na cité ya famille Ndunda. famille ndunda nayebi bato ebele bakote wana nkombo ya famille na yo ezali nini Pondu?